mwana mboka Patrice Emery Lumumba, héros national et père indépendance, azali grand esprit, to azalaki grand esprit. Le 17 janvier 1961, le 17 janvier 2025, depuis assassinat, il y a Patrice Emery Lumumba, héros national et père il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Vision na ezalaki nini? Ezalaki ya kokomisa Congo autonome. Ezalaki vision ya kokomisa Afrique autonome. Patrice Emery Lumumba azalaki arrêté et azalaki exécuté. Babomelaki kuna na Katanga, na complicité ya Mobutu, na complicité ya armée zaïroise to congolaise et na complicité ya ba grande puissance to ba puissance étrangère. Mais Babomi Lumumba, est-ce que Babomi vision na ye? Té. Babomi Lumumba physiquement, est-ce que esprit na ye Babomi yango té? Mpamba té. Esprit ya Lumumba ezali na kati na biso banso ba congolais. Esprit ya Lumumba esengeli ezonga na kati na biso ba congolais. Bakambi oyo boyesima Patrice Emery Lumumba. Est-ce que bozali ko refléter image to vision Patrice Emery Lumumba? Batata, ba maman, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Le 17 janvier 1961, le 17 janvier 2025, et sali sikoyo 61 ans depuis assassinat, il y a Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, héros national et père il y a indépendance, il y a République démocratique du Congo. Et sengeli na bino boye baete biso lokola pays RDC to tikalaki na kozwa bosomi to indépendance na mokolo ya le 30 juin 1960. Et indépendance oyo tozwaki yango bapesaki biso yango kadote. Bayokelaki biso mawate. Ezalaki suite ya sacrifice politique et normal. Ezalaki suite ya volonté bolingo ya ba acteur politique pe bana mboka RDC oyo balembaki boumbu oyo balembaki humiliation mpamba te ba belge to ba colonisateur basilaki na koya na Afrique pas pona kosunga biso mais pona soi-disant ko coloniser biso. Colonisation bango baelaki biso ezalaki kokata bandeko na biso maboko, kokata ba mama na biso maboko, koboma bandeko na biso, kokomisa biso ba esclave to ba slave mpona ba bénéfice na bango. Alors tokufaki mingi mpamba te selon histoire au moins 6 millions de Congolais, au moins 6 millions de peuples congolais bazalaki massacré et pas ya roi Léopold II. Roi Léopold II oyo azali mpe azalaki mokonzi ya Belgique. Belgique oyo ezali na kati ya Europe pa na Afrique. Mais ye azwaki mpifo ya koya kokomisa République démocratique du Congo lokola lopango na ye pe koboma bandeko na biso, kokomisa biso baslave, koteka biso et puis kokomisa komona biso neti biloko ya pamba pamba. Mais lokola Nzambe asalaka makambo na ye na génération nyonso tu, Nzakomba vandi amoni pasi ya ba Congolais leki, amoni pasi ya ba Africain eleki, précisément ya Congo atali atindi Patrice Emery Lumumba. Nani azalaki Patrice Emery Lumumba? Patrice Emery Lumumba azalaki un jeune Congolais il y a 35 ans. Anto, babomaki à l'âge de 35 ans, mais abandaki lit naye bien avant 35 ans. Oyo azalaki un peu civilisé par rapport ya ba Congolais mususu ya ngonga wana.
atangaki mpe azalaki na vision pour na mboka na ye, pour na bandeko na ye, pe pour na future génération ya pays na ye, to future génération ya bana na ye oyo ezali ngai na yo na ba congolais nyonso ya mokili mobimba. Alors abundaki to asalaki lit moko politique mpona tokoma indépendant tolongwa na bowumbu ya Belgique. Mais azalaki ye moko te, ezalaki classe politique ya ba congolais o bazalaki kobunda ensemble mpona ko libérer République démocratique du Congo na esclavagisme to na colonisation ya Belgique na Union européenne. Mais ndenge boyebi na kati ya balit nyonso tu batu bakoki kobimebele, mais ezalaka toujours na leader moko to mibale o bazalaka liboso oyo balakisaka nzela o bazalaka prêt ya kosala nyonso pona le reste ya population to le reste ya équipe. Et na cadre ya République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, héros national, pépère indépendance, yende azalaki na ba capacité wana, yende azalaki na courage wana ya kotelema mpe koloba makambo na lolenge akokanisa ko loba makambo na lolenge akomonela ngo, sans toutefois kobanga fimbu, sans toutefois kobanga boloko, sans toutefois kobanga même liwa. Preuve asalaki lit na ye ti na sacrifice suprême. Ndenge na uti conventionné yango tozwi indépendance dans le 30 juin 1960 et babomi Patrice Emery Lumumba na le 17 janvier 1961. 7 mois ya pamba kaka. Mais banani babomaki Patrice Emery Lumumba? Banani bapesaki ordre pona baboma Patrice Emery Lumumba? Bien sûr, ezali ba colonisateur oyo bazalaki kosepela tena lolenge na ye ya komonela makambo, lolenge na ye ya kokanisa pona bandeko na ye, lolenge na ye ya kokanisa pona pays na ye. Mpamba te abanda koyebisa bango trop c'est trop, bopie mingi, bobomi ba congolais mingi, bozalaki ko traiter ba congolais neti banyama, neti bibwele. Alors ça suffit. Et comme il y a bisomoko banamboka, bisomoko ba congolais, to prendre destin na biso na charge, to prendre bomo na biso na maboko na biso moko, to se prendre en charge. Mais que se prendre en charge à l'époque, elingi koloba kozwa indépendance kolongwa na bowumbu ya Mundele. Mais Mundele asi a komisaki République démocratique du Congo bilanga na ye. Congo ezalaki bisika bazalaki koya koyiba or, bazalaki koyiba coltan, bazalaki koyiba ba matière na biso nyonso tu mpona kokende kotonga Belgique, mpona komema ngo na ba puissance étrangère, ba Europe, ba Amérique. Au moment oyo biso moko ba congolais tozalaki ba wumbu na kati ya mboka na biso. Mais ndenge nini tokomaki mpona kozwa indépendance? Et sengeli na bino boyeba ete mwana mboka Patrice Emery Lumumba lokola un jeune congolais à l'époque abandaki liti na ye elongo na mwana mboka Joseph Kasavubu na ba misusu toki kobosa na te mwana mboka Okito, mwana mboka Mpolo oyo bakufaki na ye na mokolo asuka na ba misusu. Mais pression ezalaki makasi pamba te Mundele azalaki na armée, azalaki na police, moyen osala autrement ezalaki te. Alors ntango mwana mboka Patrice Emery Lumumba azwaki invitation na Ghana kuna na Agra, bisike wapi ye akendaki koloba discours oyo lamwisaki peuple africain, discours oyo lamwisaki ba esprit ya ba leader politique. Mundela lobi ke non oyo aza danger. Tango ye azongi na Congo bakangaki ye Lumumba. Kokanga bakangaki ye bachaki ye na boloko. Mais à l'époque, esengeli nanga koyebisa bino ete tozalaki pe na ba parti politique mpamba te. Soki lelo ba politicien ba ko dondwa na politique e bandi lelo te e bandaki depuis Lumumba.
Patrice Emery Lumumba azalaki na parti politique na ye oyo bengamaki na kombo ya MLC, Mouvement de la Libération du Congo. Mais azalaki mon côté, tozalaki pe na Abako, oyo ezalaki pe parti politique ya mwana mboka Joseph Kasavubu. Mais ezalaki ba parti politique moko mibale ya minene ya ba Congolais, ya ba Noir, oyo bazalaki kosala lutte pona ko libérer les restes ya pays na boumbu. Bien sûr après pression, bien sûr après kobunda, bien sûr après sacrifice, et comme kiti na moment oyo gouvernement belge à l'époque bazalaki coincé, bachaki bango na mir, balobaki non et sengeli to tikela bango espace politique ba participer na ba élection ba yeba pe ndenge nini bakoki ko contribuer un plus pour na fonctionnement ya pays pe pour na avenir na bango. Na sima ya ba élection parti ya MLC ya Patrice Emery Lumumba elongo na ba accompagner na misusu ba remportaki victoire. Ntango ba remportaki victoire, Patrice Emery Lumumba azalaki toujours na boloko, mpamba te bazalaki ko kangaye neti baje, bakangi lelo batiki, bakangi lobi batiki, asi amesana ki na boloko. Mais lokola leader charismatique et visionnaire, mi pesa ki prêt, to azalaki prêt ya ko mi pesa mbeka. Ntango classe politique ekendaki na Belgique na table ronde pour discuter sur l'indépendance de la République démocratique du Congo, mindele bakanga kie batika kie na boloko, mais Kasavubu na bachombe na bamisusu bakendaki. Tango bakomi kuna na Belgique, mwana mboka Kasavubu Joseph alobaki non tokoki te ko discuter sur l'indépendance de la République démocratique du Congo sans père ya indépendance Patrice Emery Lumumba. Ba pesa ki condition na ba mindele, ba pesa ki condition na ba belge, que tokotika la ko discuter sur indépendance, freedom, ya République démocratique du Congo, sans toutefois ba acteur oyo ba bundi ponango. Et ba exijaki na ba belge, ba libérer Patrice Emery Lumumba na boloko, pe ayeba na ko rejoindre reste équipe na kati ya Bruxelles, kuna na Belgique. Et bien sûr, Patrice Emery Lumumba azalaki libéré, azwaki avion, pe akomaki na Belgique, bisika o wapi. Les restes ya classe politique bazalaki kozelaye. Entango bakomi basololaki et tozwaki indépendance. Pour nabino génération asika. Pour nabino bana nabiso mikoloyo. Boye baete ezalaki na batu oyo basalaki sacrifice pour na pays oyo biso toko donda nango lelo. Ezalaki na ba leader politique oyo bazalaki ba égoïste oyo bazalaki komona mbongo te, oyo bazalaki komona kaka ba intérêt na bango personnel te, mais bazalaki kotala intérêt général ya République démocratique du Congo. Et parmi ba leader wana moko na bango ezalaki Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba esengeli biso banso de génération en génération toto saye. Esengeli biso banso ba Congolais de génération en génération to bombe na mitema na biso pe na mitu na biso. Mais mingi esengeli biso banso to chaye na bizaleli. Tozwa makanisi ya Lumumba to latango. Lumumba akufai kaka na 35 ans. Azalaki assassiné. Mais Patrice Emery Lumumba azalaki assassiné comment? Na simaye ko sala lit on a ebisibino. Kobunda poto zwa lipanda. Pe tozwi indépendance. Tokomi pays libre. Na mokolo indépendance. O ezalaki proclamé poto zwa indépendance officiellement. Bamindele. Bakanisaki biso to abana na bango, bakanisaki Patrice Emery Lumumba za moko ya bato babanda ko banga bango, et bakomela ki discours o esengela ki atanga discours officiel. Mais Patrice Emery Lumumba lokola grand esprit, Patrice Emery Lumumba lokola visionnaire, Patrice Emery Lumumba lokola leader politique charismatique, abimiselaki bango discours à poche.
o ezalaki ko reflecter ba réalité o ba congolais ba monaki na kati ya discours na ye alobaki soki lelo biso Congo toza pays indépendant tozu indépendance ezali ya mawate ezali suite ya lit na biso lit ya sacrifice o ba noir bazalaki ko boma bango lokola bibwele oyo ba noir bazalaki ko traiter biso lokola bibwele tozalaki na valeur moko te na kati ya pays na biso ba soda o ba noir à l'époque bazalaki traiter te même na ba soda mindele o bazalaki na pays na kati ya mboka na biso tozalaki considéré lokola ba citoyen congolais te tozalaki considéré neti ba étranger na kati na mboka na biso esengelaki to apply to senga citoyenneté ya mboka na biso e na kati ya mboka na biso esengelaki kaka moko ya bana mboka na biso atelema pona koloba e alobaki yango na kati ya mokolo ya indépendance e bamindele tu bazalaki akokamwa bamitali balobi mais comment expliquer Patrice Emery Lumumba akoki kosala discours wa boy mais loko babosanaki ezaki mwana mboka Patrice Emery Lumumba héros national et père indépendance azali grand esprit to azalaki grand esprit mais malheureusement kaka 7 mois ya pamba na sima kozwa indépendance babomaki mais babomaki comment ezalaki ordre kouti epai ya mindele epai ya grande puissance lokola baaméricain mpona kotanga na baeuropéen oyo basepelaki te na vision ya Lumumba vision na ezalaki nini ezalaki ya kokomisa Congo autonome ezalaki vision ya kokomisa Afrique autonome ezalaki vision ya ko-exploiter ba matière na biso na kati ya pays na biso neti diamant coltan offre ko salela ngo wana ko créer ba usine po epesa ba congolais misala et to ba ndeni tokoki ko zwanzela développement sans toutefois ko senga na ba colonisateur to ba ancien colonisateur na biso oyo bazali ba mindele Belgique Amérique et Union européenne. Mais lokola ba colonisateur bazalaki toujours na facilité à manipuler quelques Congolais ba utilizaki Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga o azalaki pire petit à Patrice Emery Lumumba pour soki Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga azwaki chance ya kokota na armée kokoma même colonel to kokoma mokonzi ya armée ezalaki suite ya confiance ya Patrice Emery Lumumba epana ye. Pour un rappel, Mobutu Sese Seko azalaki mopanzi sango azalaki journaliste neti ngai Mobutu Sese Seko azalaki kaka simple mopanzi sango mais azalaki attaché na Patrice Emery Lumumba azalaki nzinga ya Patrice Emery Lumumba et Patrice Emery Lumumba pesaki confiance mais lokola trahison et bandit le loté et bandit depuis kala même temps Lumumba azalaki Mobutu azalaki corrompu pa ya ba Belge et asalaki complot pour na koboma Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qui s'est passé? Grande puissance bapesi ordre pour baboma Patrice Emery Lumumba et Mobutu à l'époque mpambate asalaki coup d'état akangaki Patrice Emery Lumumba atie na boloko to na maison surveillée bakangaki déjà mwana mboka Kasavubu nyonso to ezalaki plan mbindo ya ba américain plan mbindo ya ba belge plan mbindo ya ba Union européenne pona ko étouffer ba leader politique ya République démocratique du Congo o bazalaki na vision pona peuple na bango o bazalaki na vision pona pays na bango et voilà Patrice Emery Lumumba azalaki arrêté et azalaki exécuté babomelaki ekuna na Katanga na complicité ya Mobutu na complicité ya armée zaïroise to congolaise et na complicité ya ba grande puissance to ba puissance étrangère. Mais babomi Lumumba est-ce que babomi vision na ye te babomi Lumumba physiquement est-ce que esprit na ye babomi yango te mpamba te esprit ya Lumumba ezali na kati na biso banso ba congolais esprit ya Lumumba esengeli ezonga na kati na biso ba congolais bino bakambi oyo boyesima Patrice Emery Lumumba est-ce que bozali ko refléter image to vision Patrice Emery Lumumba est-ce que
ba politicien nyonso tu ba régime nyonso tu oyo eye na sima ya Patrice Emery Lumumba to bandi na régime ya Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga o asalaki coup d'état pe o azalaki complice ya Liwa Lumumba to zui régime ya Mzee Laurent Désiré Kabila n'est jamais trahi le Congo to zui régime ya Joseph Kabila Kabange tozui régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o toza nango lelo est-ce que tokoki kolobake bazali ko refléter vision ya Patrice Emery Lumumba père indépendance est-ce que tokoki kolobake maye bazali kosala ezali continuité ya souhait ya Patrice Emery Lumumba réponse ezali non lelo tozali na ba politicien o baza caractérisé na corruption ba politicien kanyaka lelo tozana ba politicien oyo ba mesani na kindumba politique pona ba propre intérêt na bango et non pona intérêt ya nation lelo tozali na ba politicien oyo ba koya kozoba peuple ba ko utiliser peuple pona ba intérêt na bango et une fois bazana ba poste na bango ba bosani peuple. Mais Patrice Emery Lumumba azalaki leader oyo azalaki corrompité azalaki leader oyo azalaki na vision malamu pona peuple na ye preuve ezaki akomaki tina kopesa bomoi na ye pona ekolo na biso République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba azali père ya indépendance azali symbole ya nation courage ya nation esengeli na biso banso toyebana ko betela bana na biso histoire vraie histoire ya banani basalaki eti pays ezala indépendant pe tozala o tozana ngo lelo est-ce que ba infrastructure ekoti na mboka ndenge Patrice Emery Lumumba bandako kaniselango na après assassinat ya Patrice Emery Lumumba père ya indépendance et héros national est-ce que ba politicien o ba esimanayi classe politique o esimanayi bazali ko sala ndenge ya bandako kanisa anto bazali ko déshonorer honneur na ye nasuki awa pona lelo lobi to lobela ki mwana mboka Mzee Laurent Désiré Kabila oyo akokisi pe 24 ans depuis azalaka assassiné na kati ya pouvoir mais lelo to lobeli Patrice Emery Lumumba ancien premier ministre to premier ministre yambo ya République démocratique du Congo na simabiso kozwa lipanda est-ce que toko garder na mémoire est-ce que toko appliquer maya banda côté abiso to monani mbalasima merci beaucoup mpe goodbye.